on dirait ça facile parce que quand on a mbanda ya mutu oyo oyebi na ote boba na tromper na film robo ça passe hein film robo ça passe même le pire est ça que mutu oyo yeba ni bolia bomela boseka okoko sa dépression okolo ba msuna za bona na poison mo retardé te na nzoto okoko no raisonner makambo ebele na mbala moko en fait peut-être bazo comprendre gravité na ngote ono limbisaka keza infidélité oui na inconnu ça passe ayebi ngate mobala ke draguer soki wapi kuna on s'en fout mais mut obolia bomela tala na ba vidéo ndenga zawana obi po ni mamo amona ngo normal obi mo ça passe na o bazane o aka protocole maman pasteur mais biso liboso protocole moi c'est au pasteur mo na zana yo aseka ekufa we aseka zaka ya kala ya préfet de pasteur abala ba kosela ka pe moi c'est pasteur makambo asala infidélité na Afrique d'ici ba kosela ka makambo ya wana mamo ebi ke da ba na famille o ba sala ngo ya wana ngo na ngo normal na kosela ça mais c'est pas normal en fait vous que nazo comprendre été oh ba vlave ba tu sais ba osala ba vidéo pour na ko dénoncer infidélité à pasteur azo bimina sœur ya muto a présenter qui Sandra mais il y a comme bimisa virginité ce qui virginité à Sandra azaki si bolinga bo benda ka pasteur Moïse na makambo pasteur Moïse azate majabo ezate mais bo ça ka tu bo benda e kaka pourquoi ceux qui baise moko loko mo zo sama bolinga toujours cause Moïse mbi ko chai Moïse mbi era zo rapé ba problème est-ce que ba sangisa ke na bato yemo pe yindela ka na ba Eliana wati. Non, mais franchement, maman, vraiment, on est habitué, hein. Bon, Chibola, azama sa papa kancha. Donc, parce que vous connaissez une église qui s'appelle Kolula, il y a Zara Kolula, Chibola, tu as azama sa papa kancha, il y a Zara Chibola. Mon papa kancha, vous avez vous comprenez. Oh, papa kancha, on kufa. Akufa. Akufa. Pourquoi quand j'appelle la tête, tout ça, il y a 3 semaines, mon église, tout le monde n'a pas parlé. Alors, on dit, on dit, pas ça, on dit, ma casse, on dit, oh, mais quand on papa, on dit, baza parmi les prophètes, oh, baga, que moi, si, à pasteur à trompette. Na lobby, bah, c'est là que maman pasteur, maman, comment maman pasteur, le loi, bon, c'est ça, azaka protocole. Monica ndenge fatwa azana sanga ndenge azana ki protocole ya mama pasteur yemta memela mama pasteur saki nzoka nde bazana papa mais ba pasteur mo mingi babala pe ata pasteur mo bonotanga na comment pour éviter ba polémique ça église a munene na limité pasteur ana pe moi sina zala ni moi ça n'a pas zala protocole na azalaka moi je suis azalaka ne po ba série wana kala wana parce que na ba ki mama leki nanga azalaka protocole pe église wana donc ayebi histoire na église a munene pe za na limité wana maintenant bona ngotanga kombo donc église pena munene pasteur pena ya munene penza donc ba pasteur ngo bazala ngie basa ngo ba liboso wana c'est comme si ezalaka susu ba uta ba mbujima wana. Natama passe, moi ça passe à commis niveau na été. Ben oui, parce que yo moko zana elo a munene za na famille ozo ya kolata fia bato comme ko harceler ko na ba vidéo ne épisode par épisode o azalaka boy azalaka vierge ta soka da ki vierge mobile naenda bimi ridicule soka tinda ke ne misolo baza vierge ye pas vandi wana mobile ndaza ridicule siko yo bando au revendre au bandi ko le baba passer na ye o azaki na mutu mais franchement ye kuta sale lo côté alors bien kozana mutu bo lo bite ke bosala mambasali mais oui on azami ba le belle de salate kozana mutu ele bite ke bosala kozana mutu ele bite ke bosala kozana mutu ele bite ke bosala non. Franchement, maman, les a l'émission, et nani Chibola, c'est l'émission, pour aussi on va cater là-haut. C'est pas les mêmes, Chibola, c'est l'émission, pasteur, madame, maman. Mais maman, elle va maman va publier, oh, elle dit que maman va publier. Oh, va publier maman. Yo habite, na comprendre, na écouter une vidéo maman.
mamwana elimo na cirque mamba publier Oh mamba publier ye ba série oyo afingaka ba combattant afingi ba combattant afinga ba combattant afingi ba combattant boye basala ba piéger ye mutu moko ya bima ne ba filma mamu pe ba bete magoda après mamu ayo ya asenga pardon azofukama mais video wana ezalaka ye te wapi ezalaka mamu video na ye baka te ndenge ebunga na circulation bato bazalaka nango te nako mamba oui eza ye ezala ye te wapi nga na tala video ya mamu ndenge asenga bakombata pardon afukami parce que bakombata oyo Afrique du Sud bazalaka violent makasi bakombata Afrique du Sud bazalaka bakombata moko osentir haine baki na kanda basera kabila wana mamu afinga bango naboma muluba naboma me ye azosasa sikoyo ye azofingaka bato ye moko meno ata ya muluba babomele bwani mama bapiblia ye nga nayebaka te video yango ndenge bavideo mosusu elimwa na circulation elimwa mpenza bapiblia mamu asenga bakombata pardon afukama makambo eza makambo mosusu bato toza toyebi na biso makambo mpe mais tellement ke nde ezalaka totiki enene ya rtn sa continue babiso oza biso bato oloba biso mingi te mais toyebi mpe makambo mais mamoyaka yaka kotu ye moko aza na vinga na tala video na ye baobete pa magoda basekane kozala ba 2000 wana kabila aza nao na pouvoir makambo eza makambo mosusu bino bozotya bokomi kolobela likambo ya vino nde bakosaka kozala orpheline botuna biso bato oza baorpheline de père et de mère toexplike bino ndeni tosala po ti togarde dignité mwa ndambo ya dignité oyo nazalaka nango oyo bonjour Aruna oui bonjour batuna biso bana bitiki oyo tonyokwama bitiki oyo totikala bana bitiki bana mike ti tozokola na mawa nzambe batuna biso mpasi wana nde ezalaka eza mpasi vraiment mamu nayebi te vraiment c'est grave motema oyo azalaka nango wana nayebaka te ezalaka mpasi Kek, bonjour. Bonjour, Ah, d'accord. Oui, Lénéa. Nde na oloba ye mamu nde batuna nga na point moko boye Lénéa oyo eza ke bato baoya baolobaka ozokendekende mpe wapi fana na kiti fi yango olamba ok na oloba bato nde baoyaka wana bazo arofingaka ye baluka neti babebisa moto asali mwa effort abatela dignité na ye respect na ye peu importe mais baoyeba teke kozala na orpheline wana si moto ogarde dignité na yo bongo eza beaucoup de sacrifice eza vraiment beaucoup de sacrifice mais omona bato boye na balive bozofinga ye booloba makambo ya kivirginité na eza lokuta azalaki na mamakangu boye ata bino moko mutu ni yango azanga makangu nene loba moseka mo wana ekokata live loba moseka boloba moseka nena nga na kiti na ngai pardon nabongama na kiti nazobongama nakoma na Paris wana nakekutana ya dudu d'accord nga na WhatsApp kaka Kek, boni. Bien, boni. Grâce à Dieu, ça va. Boni, ya na ngai ya Didi.
Ça va bien. eza bien na ye natuna ka robe wana eza ya yu longo bien. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pour na ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te. Tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour na ko award ou pour na ko honorer ba artiste ou ba sepeli si bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer, OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli